Shalom bandeko balandi ya EHP Media epai nyonso bozali topesi bino matondi pe tolobi ça va chez vous. Voilà, Nzambe azali kobatela biso abateli pe bino na yango tolobi lokumu ezongela kaka ye moko Nzambe oyo akelaki likolo pe na se. Lelo tomemeli bino lisusu basango toujours ezali ko se passer na kati ya mokili kotalisa bino à quelle vitesse tokomi kokende sikoyo. Ezali basigne ezali kolakisa vraiment ke kala mingi te Yesu azali kozonga parce que makambo ekomi kosalema lelo eza makambo vraiment ezali kosala mabe mingi nazali koyoka motema vraiment na ngai ezali kozika motema na ngai vraiment ezali na pasi mpona makambo oyo kaka tozali komona na se ya mokili oyo. Information ya liboso tokende kopesa bino bandeko ezali ya tata oyo azalaki na bana minei me mpona kozanga mpona mpiaka kaka problème kaka ya mpiaka papa raisonné ke bana wana bakomelaki ye charge nde na ntina na yango ayaki kozwa kisi oyo batielaka bapuku. Vous savez vous-même que eza kisi oyo ezalaka na ba effet immédiat donc wana kutu poison deux fois te. Tata wana likolo ya mpiaka amoni mpenza makambo elekeli ye alors ye moko d'abord aza infirme mais eza na ba image oyo biso bato ya presse tokoki kolakisa yango mosusu mpe tokoki kolakisa yango te mpona raison ya bacensure yango. Bomonaka parfois tokoki komemela bino kaka image mais video ta mosusu tosabstenir mpona kolivre mpo lakisa yango. Pourquoi? Parce que nous sommes aussi poursuivis, nous devons respecter la loi est dure mais c'est la loi comme on le dit toujours. Alors na cadre kaka ya musala, voilà pourquoi tozali ko s'abstenir ko lakisa ba vidéo mususu mais toki ko tia image et ce sont des informations vraies et vérifiables, des informations tirées à la source. Alors tata oyo likolo ya mpiaka kaka ndenge na bandai koloba a sacrifier bana na ye, abomi bana na ye parce que azokoka lisusu kobokola bango te. Amoni vraiment que le monde est en train de tourner en mal contre lui, alors abomi bana na ye et par la suite au finish ye moko pe aye komisalela mabe, c'est-à-dire que akati course ya bana na ye oyo ntango mosusu na kati na bango moko akoki kozala ata pasteur, moko akoki kobima ata apôtre, mosusu akoki kozala ata vice ministre na kati ya mboka oyo. Mais voilà que tata oyo aye ko arrêter course ya bana na ye. Pourquoi? Likolo ya mpiaka nde na yango tozali ko profiter mpona kopesa toli na bato oyo nyonso. Vous savez Nzambe apesa biso nyonso 24 heures. Nzambe apesa biso mutu, apesa biso mayele. Yo tata soki okokoka te koleisa libota na yo, sala ta bilanga. Soki okosala bilanga te, en tout cas il y a beaucoup d'activités au travers le monde oyo koki pe kosala mwa muke wana kosunga kaka na loboko ya Nzambe avec la grâce. Vous allez voir que ça ira. Donc epai moko te mutu akoloba na sa mokili ke c'est tout est facile. Eza facile te pona mutu nyonso. La vie c'est déjà un combat. Le fait que oza na sa mokili ya Nzambe c'est déjà un combat. Donc il faut obunda, il faut se battre. Koluka facilité te, koluka te ke ba pesa yo nyonso na ndenge ya facilité. Donc vraiment sala ba effort, fais tourner la tête comment tu peux trouver pona ko s'occuper na famille na yo, parce que soki yo oko s'occuper te na famille na yo, donc bana na yo bakokota zamba, bana na yo bakokoma bashege, bana na yo bakoleisa bango kindoki. Donc pendant que tu es encore vivant, il est de ton avantage ya koluka kotia bana na yo
na vie oyo esengeli lobi kuna okozala te, mais etika quand même bana na yo dans un bon chemin. Et le bon chemin, ce n'est que celui de connaître Jésus-Christ. Oyo azali nzambe, azali kosokipe na bandeke ya likolo pe banyama ya zamba aleisaka bango. Voilà, balandi ya EHP Media, wana ezali sango ya liboso. Alors, bota la image oyo. Papa Blaise. Talana une image oyo bino bato bozali kolanda biso de partout où vous êtes. Suivez d'abord cette image et vous allez comprendre par après qu'est-ce qui est en train de se dérouler. Donc, l'homme de Dieu que voici, c'est un pasteur oya yebani, mais ba pratique oya zali ko sala, ça laisse vraiment à désirer. Pourquoi? Parce que musala na nzambe tango ozali kosala yango, sala yango na ba norme oyo nzambe ye moko atikela yango ekoka kosalema. Donc tango ozosala musala na nzambe, sala yango na ba norme. Il y a des choses oyo okoki koloba mususu okoki koloba te. Pourquoi? Pour des raisons ya kogarder dignité pe ya bato. Les jeunes filles que vous allez voir là, tomber ça et là, ils allaient oyo d'après Bishop Mugisho, bango nyonso bana kindoki, babebisaki bango. Et comment vous pouvez être dans une église avec des gens oyo batonisami na kindoki, mais yo moko ozokoka te ko délivrer bango. Donc tu n'arrives pas à leur accorder la délivrance. Alors, ndena yango tozali kotalisa toujours le monde et bazali kolanda biso et tout ça là vraiment que bamakasi même les choses de Dieu to komi na bato ebele oyo babimi vraiment na kati ya nzela. Nous ne sommes pas pour là pour en train de juger Bishop Mugisho, donc ye moko kaka na nzambe na ye nde bayebi koma bazali kotambola, mais biso tozali wana juste pona kosala baanalyse pe kotalisa bato ba oyo nyonso bazali kolanda biso bameka pe kosala baanalyse pour voir vraiment soki yango kaka ndenge pe Yesu alobaka ndenge makambo ezokende na kati ya baeglise. Mais soki yango te, vraiment tango oyo tozali kopase ezali tango ya discernement, tango oyo esengeli vraiment tozala na bokebi makasi par rapport à tout ce qui est en train de se passer. Balandi bandeko kindoki lelo esila ngala, kindoki ekomi partout, kindoki ekomi kolesama même na ba église, kindoki elongwe na niveau ya ba famille ndenge kaka tolobaka tala kaka mama MG, kindoki elongwe vraiment na niveau ya ba famille ekoti ti na niveau ya ba église. Donc yo mutu oyo okotaka kaka église bikota ozoyeba te epai wapi ozokota, epai wapi ozokende kosambela nzambe, nani mutu azotyelaka yo maboko, keba okoriske mokolo moko batyeli yo maboko ose retrouve ke suki nyonso ya mutu elongwe. Mpona nini? À la recherche ya délivrance. Lelo toyeba kososola, toyeba pe kodiscerner les hommes sûrs oyo bazali na droit chemin, bazali baoya nzambe bazali baoya nzambe bazali. La liste est vraiment exhaustive ya baoya nzambe oyo biso toyebi tokoki kotanga bango, na baoyo pe baza ya nzambe te bazali, mais toke bande parce que lelo vraiment yokoki kokanisa le fait d'appartenir à une église soi-disant nde okokende lola, alors que église yango moko soi-disant ekolakisa yo nzela ya lifelo. Donc botala bino moko image oyo et les pratiques qui sont en train de se passer. Tokoboya te, tokobosana te que onction ezali, l'onction est là.
mais l'onction véritable doit pointer Christ et doit nous montrer le royaume des cieux. L'onction véritable doit nous apprendre la crainte, le renoncement aux œuvres mortes. Voilà yango wana. Mais ce qui lelo l'objectif ekomi kaka bato bakweya, mais andero ya kokweya wana makambo mosusu ezali vraiment non conforme à la parole de Dieu. En tout cas, toyeba ko sosola yango, c'est à vous d'analyser. Balandi Nabiso ya EHP Media, Bozali Ebele, nous ne saurons pas vous retenir longtemps possible parce que makambo ya kotali sabino pe ya kolobela bino ezali moi Ebele. Alors tosuki awa na ba news oyo tolingaki to pesela bino parce que ce sont des choses qui sont en train de se dérouler aujourd'hui au travers le monde. Alors ngai na bino nalingi na bonza pe na kaba bino na maboko ya Nzambe. Nzambe tata azala na bino, Nzambe asekirize bino. Soki butu ya lelo, soki na moi ya lelo Yesu azongi te, tokutana mbala nsima mpona kopesa lisusu ba information. Alors topesi merci na bato nyonso oyo bazalaka toujours fidèle, oyo bazalaka wana mpona kolike, kosala ba commentaire pe kokomela biso. Topesi merci na bato nyonso wana, bo continuer toujours ko s'abonner, bo continuer toujours ko pesa biso ba remarque na bino. Ce sont des remarques qui nous arrivent vraiment droit au cœur et oyo tozali kozwa vraiment en considération. Merci beaucoup et à la prochaine. Bye bye.